émission avec qu'on défendre pour naï. Où est le mal? C'est ça. Les Cambouillani nana batoubaye bango bien ti. Voilà. Bah on peut bailler baka. Le cas que si bamba si la caché que yenda zamabi. Mais quand même, on doit expliquer. Pourquoi qu'on sait la si la droit de réponse, il y a problème ti. Mais vous pensez que vous datika. Être star c'est si la bisalo. OK. Au leki, au lobby, au fingité. Bon lié sa théâtre les sabino. Si la ndeza bonne mito patron. Likambu ya belle vie et ça c'est un merci à plusieurs fois. Likambu ya pechanga a senga merci à plusieurs fois. Likambu ya batu nyoso ba sunga ba motiver a senga merci à plusieurs fois. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Ba 2 minutes ba dina chou. Ba zebele la liste est longue. Ba la richesse ba dina chou. Ba kader ba dina chou. Bandela ba vie à zéro boti ko te matalana ke ngakutu na saba succès ngakutu te bozate. Jérémy l'équipe de Nyonso. Oh. Oui. Jérémy l'équipe de Nibali Nyonso tout à théâtre. Une minute pour l'instant. La génération, on a une génération. Et oh Nyonso Kanga. Qui pète. Akanga ba tout liboki. Mais intérêt o bango ya lokoso. Ezaka mkobe va ti kopesa bango. Bon ça sous na belle vite. Mon bala muninga place à vendre otaka c'est pour mon pour na moi c'est évoluer. Bino bo yaka boke na ko lio fele bo fa kiti. To liaka limbondo fele, fufo fele na transport. Ba tata mikolo na basi na bana na ndaku. Na pesi mutakate mukongo raison. Oh. Oui. C'est que mutana pas kate mukongo monta que proviseur de la moi c'est na ndaku. Et ça où mais la aussi là. En tout cas, ba comédie beaucoup mi censé makasi. Surtout ba mi bali. Bon la base. Beaucoup mi censé. Hein, Kader, aux a vrai censé. Est-ce que si la telle de cannabis mission na a finga binote? Atanga ba kombo na bino. Basi na bino ba pekisa bino ne. Yo Kader film ni yo sala na kata sasa oyo. Kader, yo bouger le quoi ya Christian Shoga. Ah. Kader. Yo bouger le quoi ya Christian Shoga. Na kisasa bo bouger te bo pesa basi ba mema bino ba poto merci. À Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais indécis. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Qu'est-ce qui se passe? Agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya consultation gratuit. Omoni makambo batanzela, botikila batanzela, mais makambo transfert ya mbongo. Totikila ngo FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Azui. Soki pa kuna ba che. Ozui. Baswa kaka. On sait jamais. Yama mini. Donc
Dans la poteau, dans la perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Vanessa Airwig, trocha numéro 9 on a la scène, on a le de on a perruque, on a bon ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, aza on a la prime encore abordable. On so ma perruque na yo, rocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi, Grand Cosmétique. Mais il faut l'accepter, nous va produire le bisou. Des bousons, mon anga moko, sans maquillage. Oeza crème na bisou et longi. Oyonga moko na c'est la pango. Donc, c'est très, très efficace, c'est très bien. On a bateau bali côté là, va soigner teint. Sonde, par exemple, l'on la kasuko, zikina ba moi, ozana ba noir, na si amisu. Donc, oyo, c'est très bien. O eza pona bata mwindu ndeti caramel ten chocolat sukulingi o soigner tena yo ozala un peu propre mais écoutez iso penza makasi te donc eko garder tena yo mais eko soigner peut en même temps o eza pona maboko so zandis maboko noir awa ou bien misapi o ko utiliser pe oyo tozana ba gamme nyonso ba gommage bah, lotion, balai. Donc, si vous êtes intéressé, contactez. Voilà, bienvenue à tous et à toutes, messieurs et dames, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Je suis Barési Baza, messieurs les journalistes. Grande est notre joie de vous savoir très nombreux devant un poste téléviseur. Merci à Chris Canard qui est derrière la caméra. Merci à toutes ces personnes qui ne cessent jamais de nous soutenir de près ou de loin. Merci à tous nos partenaires officiels. Merci à papa Paul Fikipo, il y a maman Nathalie Fikipo, FBT Misalande. Bon séjour à Kinshasa, maman Nathalie Fikipo, pour accompagner maman Penda, maman Pasteur Nabiso. Pour que maman Apanza, Sangomala, mon peuple de Dieu, FBT Misala, ils ont agence, bien sûr. Il y a routine d'Akoli, il y a routine d'Ambongo en toute sécurité. FBT dans le pays Belé, ils ont la RDC, ils ont Angola, ils ont la Turquie, ils ont la Chine, ils ont la Dubaï, ils ont l'Afrique du Sud, ils ont la Bénin, ils ont la Nigeria, ils ont l'Angola, ils ont les États-Unis, ils ont la France. En tout cas, routine d'Akoli en toute sécurité. Puis dans le Kawane, ça l'a très bien. Et merci également à maman Bizi Mondele, sincère condoléances au père de papa. On les a fait, nous avons 4 ans, ils ont ébélé. Nous avons pour tous les lanayo ensemble parce que nous avons biso. Et merci na Shekina Vumbi, qui te repéta, Gaël Fundomena, Yangaya Motema, Monica Makambo, fille de disque, Jules Monampout, mon papouche, maman Igeto Kamazi. Gros bisous nayo pour avoir pensé aussi à Yannick Chamba Godson Bossamboka. Alors du côté Brazzaville, le 23 au 26, Toza Penza la carte à Brazzaville, à l'occasion, il y a formation encore dédiée pour na bassignon sur bagarson sur obalinga kola coiffure professionnelle, maquillage professionnel. En tout cas, madame Ali Makamara a fondé bino ba porte boya bino nyonso na 123 rue Ampère, bon mon salon de beauté Kams Beauty pour la formation. En tout cas, du 23 au 26 février, on sera du côté du Brazzaville. Et merci à Rokia Kamara. Pourquoi pas penser aussi à la Oui, Adri la Oui est destinée au Ndongo. Alors, je suis avec Mania Malika. Elle est de retour à Kinshasa. Elle a passé ses séjours du côté Istanbul. To panzana mo anteke bato belé bol sepela na Malika na ndenga pesa ba analyse na intelligente ba réflexion na qui to comme moment ba jemo paradis tozana to beta pena mo li solo a contaminer biso mo maleli ndambo ya Turquie. Chris Oza d'accord nanga fongola biso pour dire déjà bonjour et bienvenue à Malika Mania. Bonjour Dekara et bonjour Barési. Bonjour Barési, bonjour on a abonné à Exemple Télévision, bonjour on a abonné à Malika Officiel TV. Bonjour na bino nyonso obolinga Malika Mania, maman e bachimo paradis bana suka nzambe. Bonjour na bino nyonso obozo na biso en ce moment, na yebi ke boze belé bolinga biso, boze belé bo soutenir biso physiquement, moralement, financièrement. En tout cas nzambe alola a continuer ko pambola bino, na yebi saki bino Malika Mania mwana nzambe, Malika Mania. En tout cas ndena lo baraka ka nzamba e bara kovanda na ngai.
Nzamba yeba vraiment kova nanga en tout cas to pesi nzambe merci oyo amimaki nga musika azongisi nga na mboka nanga en tout cas to komisi nzambe wana merci beaucoup na yo ba Rési Baza et puis na yebisa bino après ba fête ba te belé baza na ba terrain na bango bino batu nyonso boza na ba terrain na bino nazo continuer ko bete ya bino CT ya Thierry Bouda construction azawa na zande kona biso mobali oyo aya ko se baser na Kinshasa pona ko sunga communauté congolaise to yebi ke belé bana mboka libanda ebele difficulté bazoka mikanda banini meta mususu asomba le terrain na yimoko quelque part Thierry Bouda construction azawa na to yebisa ki bino ba fumu bazo sakana te ko botola ba terrain ya batu ko zo ba terrain ya batu surtout terrain so vendre une année déjà 3 ans sans clôture et le côté porte ni fondation te yeba ko kabolongo na fumu oko kabola terrain na fumu ya Thierry Bouda azawa na azo sunga bino biro na biso na Bibi Play sur Victoire 3e niveau ba secrétaire bazawa na bokende boko solola ndenge ekosenga bo solola et puis soko lingi ba selo clôture devie ko ya ba ko selo clôture ndenge ko linga soko lingi ba tongelo de niveau moko kaka ndenge yo ko lingela ndenge pe ba ko selo clôture na yo bo ça vraiment attention ba terrain na bino parce que papa ko sa mutamba o bande ko sunga batu soki ba botelo terrain bazongi selio azarali souté donc voilà tout peut si bino conseil ya Karim monte de mon cœur je te salue Abibanta ou merci beaucoup na yo maman les grâces mukendi maman ya ba cas difficile de gros bisous na yo ba Rési Baza agence ya cargo pe transfert ya mbongo na kati ya Istanbul tozana boss Valimbala. Ok. Au sombi ba femme d'affaires, ba homme d'affaires. Yo muto nyo kwa mi pona ko tia biloko na ba agence e ko marate biloko ko marate biloko depuis kangama likolo. Na yebisi bi na kati ya Istanbul, boss Valimbala azawa na pona ba cargo nyonso o ezo ba agence nyonso o eza na kati ya Istanbul o eleki Valimbala ezate. Wana nga mutu na lobby. Pona assurance ya ba colline yo, assurance ya ba carton na yo, assurance ya biloko na yo. Ok na ville Istanbul Valimbala azawana akomemelo biloko na awa na Kinshasa tozana Itaga na Prince Kasavobo otie biloko jeudi samedi biloko na ekomi de boss Valimbala merci beaucoup na yo nzambe nde mokonzi donc voilà nzambe nde mokonzi Malika mani abonné Turquie. Ouais, Turquie ça va donc quand de balobaka oui oh biso ne tozabo toza déjà bateau yo ceux qui parlent de monsieur Zébéba qui parlent de Bongaka. Donc, nga pena pour nga Turquie c'était bien vraiment en tout cas bien ça n'a pas si bien bambo te babakou qui Istanbul babakou qui est monde entier partout Cape Town Paris Belgique en tout cas les abakou qui baza ba meilleur fan et puis ba fan réel ba mona baza ba fan réel n'a pas si mbote na pixel nga Charlie Chalamama soldat ta makasi ya nga des gros bisous à toi oh babakou qui ba mona na kati babaku ba mona otambo na nzela boye pena na la leli wana boye mona pena baku ka bengyo malika yaka zo 100 € oh somba moi ça moi shopping à basket kota Zara oh makambo na lobako les managers les plus puissants tonton Chole azawana tonton de Wesh ayebi OK ozo comprendre voilà. Na nzela pe otambola boye malika bakuke et puis bakuke ngo so talika bobi o bakuke bazalaka na ndenge na bango na ebisio soin dem so propre malika naza bakuki na kutena bango partout tina avion na zonga oh oui bazanga mboka bazanga kate na avion malika et ça va tina avion tozo luka pesa avant na muta luka place numéro na mais abonyo maman leki des abakuki donc na biso ba fan moko visible ngoyao ba fan moko visible en tout cas les abakuki à Istanbul merci pour notre soutien na bino ba abakuki à Cape Town merci pour notre soutien na bino maman Rachel Madoma ni daboketa love dans biso wana batunanga na confirmé parce que ba place on a kenda na kutana ba bakuki visible ozo comprendre lelo nazaki na Istanbul na kutana ba bakuki baza visible ba grande dame yo sakanate ba soldat tika loko mamsi moko comprendre donc c'est un peu ça en tout cas merci na bino nyonso ba na Istanbul masa nga Belinda Lombe camarade nga 1m80 des gros bisous à toi la charismatique.
Voilà, baza ba fan vraiment visible Malika Mania a monaki bango et puis ba salika les kamango ndenge zalaka ba fan faut bozala penza visible et ça la très bien parce que ceux qui au ça musala ba to sala ngo pona ba fanatique mais so mo na pe ba fanatique te et ça rappelle ma BC que ozano ka inaperçu alors fan sera do linga mutu il faut to mona ba œuvre en tout cas Allégresse Mukenzi maman ba cas difficile et le bilan Malika Mania donc ozongi na mboka na yo mais Kendaki à partir à Istanbul tout maintenant on a posé booster aux autres ça quelques vidéos par rapport à l'actualité où Bimaki monsieur Nyon Stoyebi que Mams azana ba spectacle naé mi balé na Paris mi balé oh il faut attendre déjà le mois de mai et puis le mois de juin mais quand n'engé zalara étant que artiste année à Sika après ça moi bilan naé n'engé les cas qui année passée à solo la pénale ba fanatique naé pour na ba spectacle à ça qui sorti médiatique naé oyo et ningi ça qui mokili depuis à ça la sortie médiatique ba émission comme robota mana poto ebelé na bat musu ba lekate a oya pour faire na plateau allo ba makamna kaka pendant 10 minutes mais 60 minutes nyonso allo betara si là oya ça non Azastar Azastar vrai star tant ya kalekaka voilà il faut sumba na nganda kende star ko le kato salika émission mo bato balobeli yote yo mona même titre ko mona même yana biso pechanga ça kata mususu to ndima ko o seli be émission boka comme émission le ka inapercité mais na grande na vrai sens tant le ka be émission to ko yana biso pour lobeli yote voilà o comprendre parce que to mona na biso pour ma émission pe sara na ngote impact et pe sara na ngo impact té ozo mona être star c'est si la bisalo OK o leki au lobby au fingité a fingité a lobby makambo est réel oh mutu musu peso leki a loba parce que à cause peut mutu likamuté on comprend a mentionner pas comment bi mentionner batuté a ça les missions na yé tant que une femme sage une femme intelligente une femme charismatique a ça les missions na yé puis a leki là et ça normal star nous sommes dans un événement ce qui est événement na ezali comme pembeni à ça la émission ba les kaka zaki na live na star na biso ika de young à ça live parce que ça na événement kala mingi te donc ça dit ba icône mi ba le ba sali ba événement ba sali ba nini na bango to moni pe kuna pe papu na biso pe a kepe kuna a tout a beti pe lo pe ya makasi comme c'est choqué pe ba tout biso ko kumisa der héritier voilà on comprend est-ce que star baza bongo ti aleki na une émission fini na été maintenant yo ke de ka e créer les problèmes bobunda nango et ça normal maintenant bobunda nango boza ko se rendre compte que bini bo ba star lo quoi yé ah oui hein pourtant bo nga bo contredire oh ya ki ko loba mais bobo c'est que ya za de béfinima ce ko bini bo na banini mais bo ka na émission ah c'est ça bo za ka na ba solo ah oui bo ka na ba rendez-vous émission bino pe bo ba artiste lo quoi bino bo ba artiste lo quoi boyemba rapé bo ça rapé théâtre bino bo za ba artiste lo quoi si là mais ce côté bo za ka ta ko répondre pour ya chaque émission mais bo zo bo ça na ka bino bo za ba comédienne ba comédienne sorry bo zo penser bo tia ba datika voilà ba producteur ba zate question mon nene quoi qu'on sait là si la droit de réponse il y a problème t mais vous pensez bo tia ba datika bo tia ba date ya bino ya ba spectacle quand na poto tout le monde a peu battre bo sangisa batuté yo moko zala metteur de scène tellement wana po mini bana na yo e na bango batte on affiche yo moko producteur ye moko yo luka yo fallait déjà le bas musique et les sayoté et yo connais sa musique té musique de les sayo bon lié sa théâtre les sabino si la ndaza bona mito patron ana ba monga ba contrat na stylité ato monya koti Louis Vuitton sombi biloko mbongo ezakaka on a bisa mbongo des contrats ya spectacle et si la sikote ezana nous ko bino ti boyo sa ba émission ba pesa bino ba $50 na ba $30 tala bo to yebi de monter ba émission to yebaka $30 suka 50 surtout ba mi ba li pe ba ba zo senga pe na ba bongo $30 suka 50 so ti bozo ko sala bongo bona ba producteur na bisa bona ba spectacle bozo penser ni pour na 2026 c'est ça bozo penser ka boko mabino kaka ba émissionnette boko le roi ba Célio bozo comprendre ça dit bo jouer moutier bona ba maison de production té bozo jouer moutier pour la plupart ba producteur té beaucoup na bino ka bato ba émissionnette so miga bengi bino ya endeni le ka plateau bozi patron bonyomi boye bo vai na kiti lobo lobi et puis makam na bino nete bolobaka
Ya bino nino bosalaka. On peut comprendre. Ah non. Ça dit on est question. Moi parenthèse. Vraiment. Mais babi na émission ngo malika yolobi ke si la fini te babi si la fini ba to dénigrer ba collègue na mususu. Ay ba to mususu azoye ba bangote, ba to mususu ba ramasser des ballons. Na lobi est-ce que ko dénigrer na ko finga? Peut-être que vous confondez ba mot français. Peut-être que vous confondez le mot français pour attendre la tangi mingité. Mais ce que le bin que si l'émission a dénigré ma collègue naé, peut-être na cause on a quatre émissions na lukanata la lissus na ta peut-être personne mon na échappé nga. Si la salle émission a cette émission ba star. Vous comprenez? De Barési, neto zaboui. Toi na ba makamusu na to lobati. Ouais. Bible c'est biso chaque chose à son temps. Exactement. Les Camerounais sont à temps nango. Exactement. Pourquoi bino bolingi sila lobarate? Pour bino bo profiter car na oba to balobara pona yé pour na facilité ko fingela kaya ko humilier kaye. Yé mutu mabe. Ce qui bolobi que sila za mabe. Mais kasi boti kay pas s'exprimer. Comme ça to. Nani ngo alinga ko protéger pona été. C'est ça. Mutu ça na pas se protéger pona é. Beaucoup de gens qui ont été pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui ont été bateau. Malgré ça, bateau, ils s'en foutent. On a dit que le bateau et balinga ya solo balinga ke bongo. Elle peut défendre son peau. Sa peau. Sa peau. Voilà, heureusement ça. C'est-à-dire, ceux qui sont dans l'équipe d'émission, ils peuvent défendre peau naïe. Où est le mal? C'est ça. Les Cambouyandis n'ont pas bien. Voilà. Bah on peut bailler baka. Le cas que si bamba si la caché que yenda za mabe. Mais quand même on doit expliquer. Les Cambouya belle vie et ça c'est un merci à plusieurs fois. Les Cambouya péchanga a c'est un merci à plusieurs fois. Les Cambouya batu nyoso ba sunga ba motiver a c'est un merci à plusieurs fois. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Donc, on a des missions. Pourquoi il faut rappeler qu'on a des missions? On est certain qu'on a besoin de capachou là, ça la mission. Aloba, abisi la n'aura bête et l'ikola péchanga. Et abola mouté. Ah, merci. Ah, c'est fort. Et ça abola mouté. Yamakasi. Kokota rando babo ya likabo yo yebité. Voilà. Les locaux tout on a battu, comme on l'a na battu ba critique abisso. Oui. Pour to talaka en tout cas to lemi comme qui ennemi on l'a mis de mon ennemi de mon ami c'est mon ennemi to lemba de acte ngo. Pour ça, vous avez un camarade à problématique, comme voilà. Mais n'importe quoi, on a si la ciné, tout le monde est bien, on a capacité la salle qui analyse. Capacité la lobby en haut. On a si la tous un problème. Mais ce qui est problème, il y a parce qu'à une époque, capacité la coûte une table en paka. Vous comprenez? Pour y aller, c'est un mot au moko. Vous comprenez? Eh. C'est ça bois qui noir naé, à bois qui talon naé. Capachula. Pété. Paka. Paka. Est-ce qu'on va coûter bon ba blague? Et que zombie. Bah on peut pas me coucher. Bah on peut pas me coucher que ma bébé blague. C'est comme si là Aya, imagine ni solo capable de bete biso aneni. Tozo ane aussi la na péchanga baloba na souté. Tozo ane o bazalaka. Si na côté ça fait combien de temps possible là azana ennemi na mutu. O ya somba pona baninga parce que lelo na ninga ki légèreté. To ebike so na kaboy na mutu bato belé ba comment profiter so kaboy na o ya ke so na ennemi nanga. Pas que ça nga passe. Mais si la garder lokwana jusqu'aujourd'hui au capable de témoigner. Si la na capable ba so na ouverture ni ya Martini. Ça fait combien des années? Et abola monter. Est-ce que tani ba loba na raté boy? Péché que ça a sa émission combien? Et ça le loba que attends le loba na katena sila mais reconnaissance dans les araka côté ta guerre nanga moko. Et c'est pas loba ngo. Et puis on a déjà pour capable chaler ba misuso bat ba loba. Bon ba ba loba té. Voilà. Po bolamu ya sila ba loba katé pour ba hypocrite. Voilà. Bino bolamu ka. Ba zone loba té pour ba hypocrite pour ba na posta ka ba soulever ma bé ya sila. Et aujourd'hui ce qui sila leki a sauvé pour naï peut-être un licamo a éclaircir un licamo au batou ba yé ba ka vraie version té non moi pas si la fini moutou té ba bekutu a exigeant ba benga ça est pas ex-première dame mais aloba avant qu'il ne faut pas benga pe copine ya mwendo ba yé ba ngoté ça bola mais na bien bino bokenda pa mamati
bokende pa maman boloba pourquoi maman boyaka ko bengisa black na kingakati muta boma ezaka nani baloba kende beta lisolo ke mama ko bengisa ite parce que yi azaka côté kuna azaka na maman na biso ele galelo yo ibi solo na te oui est-ce que muta aboma lisolo ezaka sila ezaka sila oui te muta beta lisolo ezaka sila ezaka mamse to yebi muto abeta oh bino bokende pa mamati baboya pena komba black kota na kingakati babi mama jamais ya zaka de côté kuna ba pesa ba kutu ba carte ya maladie ebete mabongoti oui ezaka sila te ezaka nani lolo ba oliat ba mena ba sika yo ba mama baninga ba baninga bosangana bokoma communauté sikoyo ke yanga na diko osangana kokoma communauté ba fan nyoso bakenda to sangana poto combattre eza loka mabe ba rezo moningani na internet boye na yaka bitumba na nganga moko na yaka penza mobimba po na maloba na ngai sifika na lia fufu énergie zala o comprendre non yebi bitumba tena bando kote bakoba bato moni kutu ngani kutu na koti sakate l'union fait la force to sangana te ngana yaka nde ozo comprendre ba resi siko pourquoi bino moko ya bino moko te bokoma kote ba komba bato koti po ebi keso komba ye makasi bato ba kote lo jamais bunda yo moko ozo mona si la azawana tout seul contre tous ozo comprendre Black qui sont lelo ba film et la maté pour céder qui ba fanatique na yi Nicolas ko sangana union fait la force ah bon mais na union fait la force wana ba bete ba bordi ko na kingaka ozo comprendre te question ezaki nini faut bungisi que bam ça ignorer ma collègue na ebola mu na e ba mona ngote tala lelo kapasi nga pesi ba vérité mususu effectivement kapasi pesi on est bola mais si la candidat na zana droit ya kwa ko loba bolamu na bino non esili déjà loba on peut coca esili e coca déjà mami so lobe coca bolamu esenga ba bolamu esenga yango se manifester neti ngande za boso selenga bolamu ese comme chantage na wanga nyango oui o longola bolamu na longola bolamu e comme mabe et comme le roi singana kimu oui e comme mabe mais bolamu so e comme comme c'est chantage comme singana kimu wana comme les aso bolamu on les aso bolamu te wana se ko simbisa nga touche o salenga bongo po simbisa nga touche lobo comme ko imilenga o comme ridiculiser nga wow très intelligente on doit comprendre yango ngai ni na zaboy elenge osenga edi pa batuza souti c'est ba bolamu musufu ko éviter ngaso babande mokili omoso nzamba bande mokili bato so regretter ndene za boni omoni za boyi te ye to koserati ye to kosenga donc ata proposer nga na lingate na bona na kabeloko e comme karma na boyi e comme cauchemar na boyi ti mobile nga finga malelo na ko linga yango te nde loko basale neti sila ozo comprendre bolamu etika la bolamu etika la bolamu muto akabela ki tongo zaina ngote za bolamu muto apesa ki tongo zanga ki za bolamu mais ko linga te comme point faible que pour pesa ki ngai il faut na comme esclave na comme ko dépendre ça ma kolona o wana za bolamu te wana même nanzamba za contre yango parce que bolamu to salaka biso ne muto zongisa yango muto zongisa yango za nzambe nzambe ndako kanisela yo soko kanisela uta ko kanisela ta bana na yo babola moto sala keke na ko bundia biso ba bitumba moko boye o etelemela kabiso ozo comprendre mais bino bolamu lelo bolongo lango ke nzambe ndi fa zongisela yo bolongo bolamu ke te ngana oza reconnaissante mais nzambe ndako bundela bolamu wana ndeko bundela yo parce que to bato bapesa biso basunga biso mola ka nzambe sampambola moto intel asala kinga boye nzambe pambolela nga moto intel de génération à génération maman Clarisse Muyembi Ngatier be ma maman nzambe pambo nenga sela mama biso prière nzambe pambola maman biso bana na de génération à génération ba mona bolamu. On se comprend. Prière les arabes, on y a bino, ils ont nini. Si vous savez monter le coup, il faut monter sur l'écran. Chaque émission, ce qui si la sokoli maya te kabelo, la te qui toque à l'écran émission, faut voler mon bino quota. Il faut expliquer Bevim Tatina na sa chaîne. Hey. Eza souté. Il faut expliquer dinana mtabana ola manga ba tournage. Eza li sous-souté. Eza li souté. Bino pe boyana bo bi c'est sur bola mota moko. Dinana bandola ma tournage mais a bénéficier pe na visibilité bato be ba dinana te. Oh mais bandola ba tournage kasi parce que ba na relation. Relation c'est simité za ka bongo.
c'est un sacrifice. D'Abisso. Oh, qui a mis toute l'équipe et un sacrifice, ma quatre quand même bolingo moi c'est mon baliboui. Oui. Bon maintenant mon bal n'a pas tout bébé ni le monde en salle pour aller l'émission. Mais na qui a mis ça bon côté hein. Tant que bon tout ça té. Oh ça ni. Il faut nous comme idée ben ni non ça pour aller l'émission camarade nga. Au moins qu'ils aillent au thé. Faut la raison qu'il y a tout ça. Pour la désert. Ah mais moi on le pas. Oh moi mbembe to mo lo mo ba. Mais ya boy, ozo battre dans le bani. Non, ça ni pour aller l'émission camarade nga. Ozo comprendre. Donc qui a mis ça facilité. Mais vous avez un grand esprit, il y a ça qui est beaucoup à donc c'est un peu ça. Donc pour une émission si la salle qui en tout cas tu as fait un moutouté à dénigrer moutouté et ça à ça qui émission très calme et très posée. On a droit à couper ça moutounio sauté, on a droit à côté comme moutounio sauté parce que place des arbres ils lipa. Ils lipa. Mutu mutu fakata ya yeme yoso moni ke ba tioto ya okata sono ba ben na yebise bino sono ba bengo te ko za presse ko ndima présenter. Ah oui. Mais bato nyoso na moni ba bibi na ba sortie médiatique. Ba bengi binote? Batanga pata ba ko bola binote. Batanga ki binote. Po malheureusement ka po dina na pe aza pe na ba fan te. Omoni malheureusement dina na za ba fan te aza pe ba jeunesse sur lobelete. Po soka zaki na bango. Nengi mam sa koti ya kombo na itunga tu mata guerre. Et bon, tata, biso batadina na. Biso badina chou. Mais le cas badina chou, on peut pas zakater. Trop ça ni. Ba ramassette, ba ça ni. Ba lokoti. C'est bon, on est badina chou, t'es bon. Il t'a pas dit na somme moi ne milik. C'est badina chou ba quoi ba contestant na ba o. C'est que badina chou. Ba 2 minutes badina chou. Basé belé la liste est longue. La richesse badina chou. Ba kader badina chou. Badina chou ba bimé belé pe ba ramasse. Comment on dit ça ba ramassette dina chou. Au baxelo ba kastu. Ba ramassette dina chou. Ba ramassette dina chou. Ba binde ni map sa robera dina chou la fille mais ça ramasse la bataille comme on est penza mobimba. Ça ramasse ya. Kateza randoti. Oh, mais nabie bino nabie obi ke boba faible. Neti nga mutu moto lubanate soit le ke benga la fille. Non comprendre ngo poto lubanate. A doser na rang. Oh, mais oui. Oh. Yoso mona mutu bani nemi ba fingi makamba kitoko. Jamais. Ngana ba réussite lubanate finga. Yo ba réussite nyamate lon kitoko yoso mona. Jamais. Oh, bambele kuna mama mswa za ngote. Na ba matoi lokwa ni fourchette. Yo mo pose panique. Oh. Yo mona jenda finga ba tuté. Makolo loka bot. Mukoro mulai lokwa ekate ya fumbwa. Sabe. Est-ce que tu comme tu quoi bot? Hein? En tout cas. C'est boni. Quoi ça rando? Na rando ba c'est kenda bongo. Tous les coups sont permis. Ba diminya kaka mutu. Siko bino ba ngaba sani. Que mam na dina na ba loba. Ça dit bino to biso to comment expliquer bino sans ça rando. Donc dès que si la vente est bongo, abandi ma sœur dit nana non ba loba na kate c'est comme ça. Patonga e bodio ezala. Oh, nga bato to loba na kate ba finga ngelo mabeti. Et que na yo ka souci pour to loba na te. Jamais. Et ça normal, il faut pas finir parce que toi binemi. Parce que toi binemi, muto bozani nemi. Akwa ko lobate yeko na nyamata ikitoko jamais. Biso ko bata ikitoko boy. To boti bana mibale mo mona ka boy muta ya fingio ta imabe. Ala. Afingio poani, po la tsoka ke yo na ibo lobana te yebi yo ta ofingo na nko. To yo na ibo za binemi ana to ko diminuer yo. Muto bazarane rando ba valo ba pese ba valeur te ba diminuer toujours parce que bonga si la sanya obenga la fite pourquoi ceux qui sera ma sœur ba ten komona sera ma sœur za leki neti ngana kutana sera ma sœur plusieurs fois atika jamais ko banga mabe asila je ne sais pas parce que zaka te po ebeki na lobela sila mais na ti ata même avant na lobela sila abana ko lobela aloba kama kamba sila ndinga bien oui voilà c'est sûr ça va pas être on doit comprendre atanga ndongo ndenge zalaka eza bongo mais babi ça eza quoi na bien eza quoi biso tout ça boy moko pêchant na sila ba lobana tozonga komisa ya black line fille de disque tozonga ya babwaka tozongeli mais loko bana na rando to bona biso komisa eza bongo eza rando kenda bongo bino bongo ba to expliquer bino sans rando
Bon, on a tout expliqué 1950. La richesse que tu bosses, ça n'a qu'à laisser son goulou dans bandal. Mourabe, il a 1 kg 8 personnes. Oui. 1 kg 8 personnes. Eh. Bon, ton attends. Mais bon, en fait, au moins, bon, si on a le baron, de poto seka, mais na le baron poto seka, na ezate que tam suto zanga mbonga ngulu. Ezaka ke to gute ko bunde bituma makasi. Moi ba singa yena gabi ona manquer gabi respect. Que tant asenga yamba ya gabi pardon. Biso mto benga ye, to essayer retirer pardon. Retirer pardon yo ko senga gabi pardon to les internet ba senga pardon ti. Oh, comprends. Ça va entre bon balala nara. Entre bon comédie après tournage émission à Salaratu et puis la moto wana. Oh Gabriel a tomboka ba comédien non soit tomboka ya on peut ça makelele. Yango wana voilà. Yesu connaît sininga zana comme les nan. Duchesse Dinachou. Duchesse Dinachou. Vous comprenez? Qui toque ouais. Bon, je me dis Dinachou. Bon, moi, tu vas bloquer chez la yama, tu vas dire, na soupe carré. Ma femme a dit, na c'est pas ça. Mais dis là, ça va. À ça, quand même, ma femme, pour le cas, ma pêche à l'envers. Quand ma collègue naïve, ma comédien. De ma femme naïve. Bah, ramasser Dinachou. Bah, ramasser Dinachou. Mais Malika, et là, quand tu comprends, bah, na basi, bah, comédien, na poto, tout le monde va mettre à te coller comme émission pour dénigrer tout le monde. Mingi, ça va mi bali, pourquoi? Quand tu as un petit cas 2 minutes, coller comme émission, coller baquet, na blocage si là. Pour si la somme la moi n'a miliki mais dit nana a ben a no kwa bana a somme la moi n'a miliki so na yeki ça ben viens me manga na restaurant na ken allié foufou et puis après ça on peut bon à taxi mais si la comédie message ça là 8 mois à répondre ngate na zo maman na si et puis na blocage il y a blocage si là tati à côté de magasin té ça si la pas que ba blocage ça ba que et t'as si la té. Donc, il faut apprendre des sous qui sont bloqués. C'est fois qu'on vérifie le téléphone. Il faut vérifier. Et puis, si la table sous l'intime, on peut attendre le lobby pour quelqu'un pour vérifier. Et t'as liété. Et t'as non liété. Bon, comment il y a conseillé ma cambo? Nous sommes venus pour faire des bakits, comment conseiller ma cambo? Après, ils appellent normal. Il y a des gens qui viennent, ils ont foufou. Oh. Dans le bac de l'émission, ça le lobby. Il y a des gens qui ont foufou. Mon Congolais a une cicatrice, à l'onglet de la même Congo tout à l'heure. Babi va passer la caille n'a pas. Quand c'était qui Mario quand il y a foufouti, n'a pas miliki. Et puis bah toi poto kosé n'a pas miliki bon net si star mon n'est bon. T'es star mon n'est à côté ni. Et ça si là. Oh, bon il y a à ça là. Donc ça dit bien comment qu'on vivre n'allait passer. Mais bon bah revers. Montoni na mokia ko vivre l'année passée. Vous pensez attendez to vendre na carte réseaux sociaux, si to bito bête ba dépasser, mais sur n'importe qui msuba comme corona qui koso. To comme na les présents. Ça dit oh to ya le loko sala to bandela ba vie à zéro. Oui. On comprend des cas nani ba rési. Oui. To bandela ba vie à zéro. Ah oui. Vous comprenez? To bandela ba vie à zéro ba rési. Non ba lingi ba jalelo. So mutazo pesa. Attends le neti boy to lo ba neti ngani na sabo na mando beta biso ke ngakutu nazaka na 2 maisons na maya kalamu. N'importe on a do futa combien 2 maisons na maya kalamu. N'importe on a futa 2 maisons combien 400 200 n'importe wana. Oh le so to keta msu maison ngeza su na prix wana te. Oui. Mais est-ce que na mando beta so ngakutu no beta te? On les a les passer. Moutuna vie, il faut reculer pour mieux sauter. Voilà. Bon bandela ba vie à zéro, bon tu côté matalana que ngakutu na saba succès, ngakutu tebozate. Jéréma l'équipe de nyonso. Oh. Oui. Jéréma l'équipe bana mibali nyonso tout ya théâtre na minute pour l'instant. Na génération, on a une génération. Et oh nyonso kanga. Akanga ba tout liboki. Tout abangoti. Boya bosa bagagi na espérance bo sala ya kalawana boya bosa la biso gagi to za internet eza botana ba chaîne na bino totala e beta ba vie ninge Jéréma beta ba vie oh botia kasi to lo baso mingi te onga na sa succès onga 2 minutes yaka YouTube eza comment gag comment filmer tiens na chaîne tota bino Jéréma kanga bino de akati.
Donc le commence au moto sengi a pesio et malamu so ya pesio te mo. Kasi oh to boy na biso te mokili to vivre pour intérêt. Parce que même les disciples, tout na Jésus, à tout ce qui m'a ramené biso to landio Jésus bénéfice à monsieur Zani. Ils ont intérêt, mais au moins intérêt, ils ont la caille intérêt pour na intérêt na yote. Intérêt, il faut ils ont intérêt moko boye ou ta motema. Ça dit parce que ce intérêt ou ta motema et ça de fait que ata muto na pesioté, o linga e posa pour so perdre été. Mais intérêt o bango ya lokoso, ezaka mkobe va otiko pesa bango, bon ça suna belle vite. Non, ki kanda kangi restaurant. Ko sengeleki. Bon. Vous pensez que ton bon besoin pesa biso fufu pesa biso ah c'est là. Ah c'est là. Ndeko na mina sali société sali ni boko ke côté mbongo te. C'est ça. Biso leketo banda ko teka na village panda ba 50 oloba na kututé. Biso ne kirindi ka to ba to ke ko affronter leketu. To ke kuna to somba biloko le to sombi ko meleke zongi. Ngana zaki na terrasse kuna na mai kalamu. Est-ce que ba camarade sont nzena mo bando yo mele ofele? Ba bando ko somba. Oui. Est-ce que tu as un sonité? Vraiment. Mon père, mon place à vendre, c'est pour mon époux, moi, c'est évolué. Bino mo hier, moi, qui n'a pas lié au félé, pour faire qui tu lié à l'imbondo au félé, foufou au félé, na transport. Bah, tata, Nicole, na bassi na ban nandaku. Un peu de piment. Hein? Na pesi moutakate moukongo raison? Oh. Oui. C'est que moutana pas kate moukongo, moi, que proviseur de la moi, c'est nandaku. Et là, où, mais il y a aussi là. Là, on lui a un banane. Na liboumou. Pour former 2 minutes, on a lié à mingi. Mukolo moi ça autour na même moi c'est ngoli ya biloko na banane. Oh. 2 minutes. Yo mona femme mon côté. Pourquoi sonité ba grand garçon le quoi bino. Boko bolata ba robe bolata ba soutien en tout cas son na zaki basi na bino. En tout cas je suis désolé. Je devrais appeler Gabriel habite 2 minutes parce qu'il est pire basi la ti. Abia ça qui n'était. Atayne ka toye ba. Ah coup na minute ici to oza la pire. Oza la musika etali biso to leki na kito lati sur robe. Ah. Bien. To tu as perruque. Tous les ramassettes d'inachou. Toko lati sabino ba robe. Na ba perruque. Boko lata. Est-ce que besoin na entité? Est-ce que net tu me 2 minutes au vendre pe boye? Au sein la moi une entreprise, au bi que moi ça ko évoluer, mais yo kuna mona batu ba le ka TV to kinda ko to pas moi c'est tel. Allez ça bisu biloko fele, atandinga na uti tioki na oteka biloko na nga boye, na bandi ko pesa bato fele, pona CP sabino. Laissez biso mkongo no totalati. Et si là, fan c'est pas aussi là ana mbanda kata iti. Ana mbanda zoki sa iti. Eh. Sko yo bakato mkongo poani. Provision moi ça batu mbala musa zotia na ndenga poto kuna me yo kolia. Yango ça lota imabe. Abe ça hein? Eh. Pour mon tête doucheti. Os blanc. Mon tête doucheti. Kapanga. Tant d'accord tête tout est qui ba bon. Mon tête tant d'accord côté. Mon tête en flavente. Yo mbali dindo boy. Disani. Écoute, ça fait logo. Lis-moi. Voilà, Valika Mania, je crois que cette émission, ils ont ça la bien plaisir et belé. Na babakou. Au moins, tu as fait folie pour moi kita. Au bango bunga. Lis-moi. Yo zo ka sa quoi? Yo mo te munga zo saka tai. Azo boye lis-moi. Yo ka sa. Ako ya mbinga bon se lis-moi. Yo zo ka sa ko za 423 doza libanda. Kuta ya pesko na mutamade. On a crié des joies. Ah oui, c'est oh nous c'est moi copie. Ah, attendez. Lelo batu. Ya yo ndé lis-moi. Ya ye. Pokanda fufuna miliki wana o azo lobela. On dirait lis-moi. Azonga pas maman qui simbe. Demisayo. En tout cas, bino na bino bozo papa na bino en tout cas pour ils ont ça la penza Sony. Ils ont honoré batuti. Ils ont ça Sony penza le blanc Malika. Moninga ya sala entreprise na ba collègue Boya. Boya ka kuba tournage ba ninga ba ofuta bino ba caché. Siko yo yepe na kopa moninga kote le paie moi 50 €. Et puis abio ayebi amanika songoti. Wanan 2 minutes. Bo Herman ayebi. Oh, aza acteur rapport. Yé ko tunenga yo pe no za moisi. Net yé pe na la ta robe Igor. Yo pe no rejoindre.
Duchesse Dinachou. Parce que yo no au sel la kutu ensuite 20 000 émissions. En ça qui porte à répondre au thé. A fini Shoga, a fini. Non Shoga. Non Christian. Té mouillé. Da solo. Do avoir finga ya qui tano libumu. Akoma na le quoi ton Christian. Avant d'y na Turquie pendant beaucoup de temps. Manunate abebate. Mais yé poto akamabe. Donc il va toucher ton Christian. Akoma le quoi ton Christian. Ouais challenge. Dieu a mosé. Akoma le quoi ton Christian. Akoma le quoi ton Shoga. Shoga mouillé. Yé gratana. Oh, mais oui. Shoga. So ba yebi Herman pas yebi été. OK. Herman pas ça à l'époque, il a pas le lope pote futaï. Herman peut na pote futaï qui toko, ça li peut makamune ke qui toko. Mais yo tika na mauvaise réputation, na mauvaise cicatrice. Est-ce que Herman va kata pota? Ah, c'est ça. Oh, et lo kato kangi ka yango wana. Pota neza ya nini? So ba tu ato lingi mwasi, ato nika poto eza ya nini? O ba katanga pambanda pona fufu. Sonditi. Na bisao. Parce que on a histoire monene on koyo fana pene émission pas mego bete émission histoire. Bete émission témoignage. Ne bakata kayo. Bakata ngana kufa na kenda ki mari na ndaka batu nzamba bikisa ngai atati na tika na cicatrice boy yango no moni yo foli akaba fufu. Ndeza boy atanga akuta ina yo no bisoka ya toke fufu. Bois trois boules. Boy yo ta sensible na fufu. Tango fufu et na limbondo. Ça a boule de joie penza. Et le bisa mutu bilobela. Ya kimiati. Boule kimia penza. Pardon, Herman pas yebiete. Ba vanda ka ba beta pe no masona bango. Mo pe journée ça continue kambo bi atenga pe na comédienne, na pe na makamna sala, na pe na ba film na ngana tika pe exemple remarquable. Ba tu peta mususu fona rappeler pe ba tu o ba lelo, o ba tala biso toute l'époque wana moni biso to sala boye. En tout cas, oui. Beaucoup magoya boya batu na moment ka sila sa ba sortie médiatique yo moko 2 minutes banda kalozaki wapi boleka o bando boya Herman o bando boya batu nyoso na propre émission na yo to el profil no pena SBZati bon profil la Kader non il a Kader à ça 67 ah dojo sakali oui, bien t'es. Exact, pour finir, exact. Coupé. C'est pas toujours marié, action. Oh, oui, bien t'es. T'es, quand il y a beaucoup de thés, un problème, t'es meilleur de tes profils, exact. Biso de toi dans un calendrier ba profil na biso ti. Toi na calendrier ba profil na biso. Na moni vidéo na mo asali na kati ya mutuka. En tout cas, ba comédie beaucoup mi censé makasi. Surtout ba mibali. Bona basi. Beaucoup mi censé. Hein, Kader, oza vrai censé. Moi si non so ko tala nga yebi donc à la question vidéo on nga na yebisa yo. Oza censé. Boso na nanani. Boso na si la to boso na biso ba to ya ko sela bino be émission. Vraiment. Est-ce que si la telle de canaba émission na a finga binote? Atanga ba kombo na bino. Basi na bino ba pekisa bino ne. Yo Kader film ni yo sala na kati sasa oyo. Yo soki basi ngoka ya poto bodi misanga na fingi ba forme media nyonso te ba forme ya ba diaspora nyonso te. Basi oyo ta musu bazanga ki mibali na epoko na bazwa bino ba pese bino ba valeur. Nani yango ozwa yo? Et puis ba no parole. Kader, yo bouger le quoi ya Christian Shoga. Kader, yo bouger le quoi ya Christian Shoga. Yo bouger le quoi Herman Kasongo. Pour Herman Kasongo na théâtre on lia ba comédienne. Na sa liste. Ya ba fi Herman a lia na théâtre. Yo bouger le quoi ba bobo. Ya bobo lia, ya bobo na liste. Bobo manoka liste za mutala ebele bo te minoko po boke ba poto. Na kisasa ko bo boujate. Na kisasa bo boujate bo pesa basa ba mema bino ba poto merci. Kader film ni osala o etika biso pe na kata na nenge garçon junior Lusali suana Lusamuilo da sa mwana koko na meta. Yo ka référence. Mage makolo yibama. You film ni de Marco Sela biso. Atako Vini. O etikala. Asa docteur Vini etikala.
Kader, tangela biso comme filmer. Bon, Bolamuki, encore bon, qui va répondre pour besoin en actualité. Mais besoin. Ata si le bimana mibali ya batu. Kasi bino pe baso bazwa bino wana. Bazaki basi ya batu te. Batu la kinde ba bazwi bino. Toko kende bongo andeza bo mutu. Mutu apporter plainte te. Plainte pesate. Plainte ezate biso pe toko enregistrer ba vidéo na bino nyoso nde ba ofinga icône na théâtre na biso. On va se blesser ici. On va jouer dans les poteaux-poteaux. Ce qui si la lana mi bana batu. Kasi yo pe moi so azwa yo. Ezali pe mbala moi sa motuti. Tam so esimba kite mutu na tuli habite na zwata oyo. Yo ningi sa lokwa ba shoka ba lia ba fi na théâtre. Ba d'accord ça ba lia ka lia ka ba fi na théâtre. Yo bouger na théâtre. O lia nani? Yende kubanda olia yo. Bolati ba jip na ba robe. Boa ba censé. On dirait mon période na ba règle douloureuse comme au matin. Ata même na biso mon nzamba sa biso na ba règle ngo ekenda na biso bongo te ya bino comme ko déborder et matabino mutu. So yé makilé. Bon que n'est pas psychologue. Ils ont matati la mutu. Bon que pas femme sage. Ba expliquer bino so mangelo kongo linge bandu sala bino ndeni ko sala. Calm down. Bozo soana na sila te bo soana na ba fanatique. Bo soana sila te parce que si elle vous calcule pas. Ne tu au Kader, o tiko pour ça ta paiement na sila ta bonjour te botambola te. Bonjour te botambola te. Aye ba opetere Kader mon kota exisa na maboki. Donc yo penza. Au monde yo penza na monde de théâtre. Donc oza égal à 0. Yo penza oza égal à 0. Netinga, attends un rôle normal. Donc na comment yebo kando comment yo chrétien si là. Na yeba ote na théâtre. Utala été. Na tala été na yeba été. Na bato so basa ba rôle qui pede na yebi ka richesse na yebi nani. Pede nada. Na yebi nada. Nana ni sous. Na briefé. Na briefé. Yo na tiko yeba ote. Boya, plainte ezate, on va jouer dans les poteaux-poteaux. Ce qui boye les cas, boye ka bose ba fanti na mi bose la sila na biso peto ndoya. Na baso ba zobi no ba bengise bino ba poto ba oya. To ko tia bango. Oui. Mais je peux ça passe parce que les lots même à millionnaire à Boutou Davina, ba benga qui était mais niveau à combien agité ma vidéo qui zongi, alors il paraît m'a porter plainte. Maman Pandi, famille na bango maman internationale. Na porter plainte. Nous t'ont pas porté plainte aux na lori. Yemo Davina. Aïe va porter plainte. Lokuta. Yo kati yo neza bosi la ko kangiso. Yo si la kangiso te yo ko yaka ka bongo ka na pétage. On va jouer ici. Tioko lemba. Oh. Ako mama be. Yo ndoko lemba parce que si la ne loko sana yoti. Si la est la côté, akaliki la côté, attends et puis azoyi bane binote mikolo yo. A combien na problème si ko yo no zana problème na yo zana mon epes mo bi na vidéo ke to ko la te biso to la na biso to la ka poto préparer le biton to yan makabi to lobela voilà biso to la ka habiller famille panzani likola si et panzani likola impolitesse na yo et puis famille on a et panzana te ba limbiso pour parce que ba pesa ko éducation te. Faut te payer à bango ouais. Faut te payer à famille. Donc famille bo panzana te parce que bino ne bo éduca qui était. Donc retomber na yé exactement mon maman bino. Parce que éducation ba parents tout monde na bana. Parce que biso le corps biso tout monde n'est pas yé. Et pas na yé millionnaire à Boutou, c'est que outi la famille. Donc bo panzana te et ça retomber. C'est que l'homme aura semé, il le moissonnera. Oh yo, tozo mona, bino famille boko panzana te. Et ça obo sema ki ngona to bobuka. Biso to zaka ba victime. Si la zaka juste victime. On soit na silate, ma chérie. On soit na silate, on soit na ba fanatique. Ya bisila yo kela ezwa po ducha bana ko sepela na e. Yango ana ya ko azamos kitoko si la papeterie complimenté que tu es belle. Ezaka yene bando c'est tu es belle. Est-ce que na kalango ton ducha okumise ke yaza kitoko. Azaka ndeni na kalango pona na moko to ndia bamba lino. Asali salino. Parce que ton ducha ndo yebisa ke tu étais belle dans lino katana wana. Si la n'époque on a na lino katana. Si la n'époque on a zaki ndeni.
Kasi pas doute on pas envie. Aloba. Aya comme loba so réellement pe loba qui peut être belle. Bino boza lokuta moko bo ba mythomane. Surtout yo oza mytho moko carré. Yo peut voir Bakabi oh, est-ce que bino théâtre ça faut pas le bureau tu es belle, faut pas le bureau tu joues bien, tu es une bonne actrice. Kasi te et là c'est pour la soif. Kasi yo mo ça le balade beaucoup de foudre ba ya na ba ya pardon ya on destiné de ba copie wa tenga na tanga comme ni akoba ya biso te atina pe ka tonga za ya biso kuna ba kan njoka lemba minu na iti c'est ya comprendre ba ya papier ça bien ya so disere mi ah te pardon te voilà où tout ça place na toucher pas ça na ba kan njoka lemba minu na iti ah sera plaka. Bobo pas comme ça elle est belle Pierrot oh si la a besoin Pierrot là Bobo kasi bandote babando yebiso elle est belle ton pe lim manclac là lim sanga manclac pardon ce qui ton pe andolo bela dafina qu'elle est belle andolo be si la té parce que ton pa ebeke ata lobeli mam si que tu es belle ata 10 000 fois a reliaté mais il faut ba yebisa que tu es belle pour ba kenda ko lia oh mo ben so nga lia ata lokuta a ko soka tu es belle pour n'importe qu'on a l'une katana ndimi na ki belle ezaki pour l'une de bak c'est moi beauté ah oui pour elle c'est comment souris tu souris bien moi souris wana et bak ça peut sourire si yo ezaki o katana mais bon le bonheur tu es belle c'est que ezaki kapwa keka ba côté le mon appelle c'est katana après batika c'était ça mais ezaki te moi un peu de baiser, de tir là. Un peu de alors toi bon le moulai ya nyoka ya na pas lié tika que peut matin poto ya bobo eh ali na ni ko ba super fan da kimia te ye mon moi napenda davina bi ouverte ba belo to welele ngo wana pourquoi ça va welele le côté yo babande ko yebiso ko ça belle pour bazaki na poselo à masuba pour ba que pas si les caté et puis aux femmes mariées faut une femme de caractère on comprend yo beauté no fo mobile no mtamona et puis na lobby na monyo na vidéo oyi pene na vidéo no ba défriser na mutu o te wapi na salon nga ba millionnaire place ozala ki kuna ba okati basinga oyemba mo bali ko sa to obima ko botikanga na kito ko ba to po netika poso mutu ezika ke ba ba ezika ki ba o ba chake zai su kitumba zazu te salon nga ba millionnaire o yo kendaki po ata na ferji kuna to mona côté za na salon ba millionnaire te mais na ferji pe to mona côté de ba fichara ba fille ngo ba kenda sa suki ba fille abozui ko yo na ferji o kendaka te produit on ba tira ko na salon nini et pas queen non ya te et pas queen non ya pas queen ba sala suki bongo te et pas queen ba défaisa suki bongo te agité siko obima ki na salon na ndenge nini po o sutu ko yo ko samba mo vidéo Yondo Zana, à tout manquer yani respect. Autre monde a yanité. Yani c'est un enfant très bien éduqué. C'est un garçon très bien éduqué. Au son a yanité. Quand zota finga ta loulé. Finga loulé. Finga loulé. On peut pas être à loulé. Tu peux mettre on est loulé. Finga loulé. Finga ya loulé. Tu tika ya loulé. Le quoi yo zo kipete. Ozo zo batu nyonso. Finga ya loulé. Tozela. Abia na za fond manager. Finga ya lule yo sozo manager na vina yo zelaka okoluka biso ata lelo te muko indiana okato mekemike place au vendre le baté bande kona ba congolais na négliger bango ba osunganga ay même ça que te kabane pas na concert JB et puis c'est troublé kase ke te kabana te bana na ye bana lumière bana na ye ta ke te kabango ah tu es belle yo to monde le bono que tu es belle et ça qui n'est yo ningi batu so bazaya yo olinga shiba benga pe yo olinga shiba benga pe yo oki
occupe-toi de tes affaires, ma chérie. Si la salle qui est mission, tu vas autant combat Davina. Davina, non, mon amour. Au moins, yo penza, osa la seule comédienne. Oh, yo qui communauté la biso Sony, ça yo. Et puis, ma papa, Mikolo, le théâtre, ma pek ça qui était. Bon, petit c'était, au finga si là. Si tu as un finga péché, tu as tout belle, bon, petit ça. Bon, petit ça, oh. Bon, petit ça, yo monite ba sauter chez la Mère Teresa. Ba tu ba sauter chez la Mère Teresa, ezaka ba team bango nyoso kunati. Ba team il fait la force. To sangana ba fana. Bango de ba sauter, c'est pas ba to ba finga si là, pour ni ba sauter ba chaîne na bango te. Ba comédien no ba finga si là. Neti ba Marie Jeanne wana. Ba ko chrétien si à tout moment. Pour ni ba sauter ba chaîne na bango te. Bon que sauter chez la Mère Teresa parce que vous êtes team, il fait la force. Pour même si vous m'intéressez à côté si là. Bon on bateau bas à côté Belgique bana ba chaîne ba finga si là. Bon sauter ba chaîne à monter pourquoi? Paye yo à sauter ces chaînes. Toi là tu sais pérobe. Toi là tu sais pérobe. Yongo so moni mutazelo ni mabe pote bongi si et ça attention à y. C'est fort. Pour ça raison que Canada zaka mabe quand na koyo kiti là-haut. Ah Nzambe. Si la zaka si la, si l'otika ka si la. Tous nyoso bo sala wana. Na ba ki osanga libangi pa jibe tandis que pechanga déjà ba boka e pa jibe. Ka jibe peta boka pechanga jibe e ba pechanga te. Balo quoi Gabriel Boydedi. Oh aïba kaité. Aïba kaité. Oh babi a la fille la plus dédicacée. N'importe quoi nanga sko na so na ba vie na ba Serge Palmier. Oh. Ba vie na ba Serge Palmier baza sko ba camarade puis vie na ngai Kadi Magema akufa paix à son âme. Vie na biso ba Peggy Chassa. Tout le monde va sourire. Jiba ebaka ete. Te jiba ebaka ete. Kutu ntango vie na biso Jojongo na yaka ameme na concert mo na Cristal. Cristal ezaka na virage so régie les eaux viré na boulevard. Vie na biso Jojongo na memaka na concert anda ke présenter be moni copine nga o bwa kaka yeyo. Jiba ebaka ete. Ah ezalaka ndeza ba oyema malika opesi kombo bwaka pe barezi. Oh mobali nanga ya bo yeba yemba kai. Na njimbo bo yembe nga njimbo. Boka dikangu nanga. Oh. Nde kadera bika ko aussi la même bala batu. Nde pika ba misuku bazati lelo. Na ba mbela batu. Kana mbala batu. Ba gouverneur. Baza penda ti lelo na mibala batu. Basi na ba opeso sa campagne to ba ndoluka basi na bango. To sa campagne to luka mibasi nyonso ya mibali o ba comédien ba vandi na bango ba deuxième bureau. Oui. To luka ba premier bureau. Donc kadera nem tapesi biso force. Na Davina. Yo Davino ke lobaka mamambia. Mambia kutuza na bitumbo ya bunda kuna. Yo ya ko rappeler mabia lelo. Yo ngokote mabia na buzoba. Tala Au moni bo ba faible. Bo bunda bino mote boni ko kote ba komba batu. Bozo koti saka ba komba batu. Boza ba faible. Mais le corps peut sali bongo. C'est que bino so bo encourager biso. Tozo soka numéro ya ba basi nyonso ya mabala o ba mibali tala. Au moni challenge wana ba rezi to tika mote. Na mo se pe ya pada. Toko luka basi nyonso o mibali na ba bimana ba comédien. O ba comédien bazo ba deuxième bureau. To luka basi na toko luka bango toko ya toko yini sur internet. Oui. Comme ça ba yeba. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Ah, famille Banzani pe bien tiki théâtre. Ba peut ba le kufa enga kenda na. État de bisoté. Vie n'est pas concerné avec si la thé. Mais il faut y aller. Le cas tiki théâtre coûte sali bien. Pour tout ça kana kitoko. Comprendre? Ce que kangi si batu biso peut juka ba vidéo na yo ozo finga ko artiste comédien na biso icône. Toké nango. Mais on va bien jouer ici. Mais malika makambo po ici là, il faut tout ça ndé. Et si la tête tant que si la succès za kaka. OK. Tant que succès est si les alliés. Et si la thé. Mais bah oui, personne n'a pas besoin de succès pour ba film les autres là ba millions de vues. Té.
To extrapoler likambo za bongo te bare. To nko beti ali su, beti anka libako. Mais ota ba film na ita, ota la mati. Ota mawapi. YouTube. Ah. Mais c'est Google alinga bongo te. Oui, mais déjà ça il mille que bongo c'est azui de embargo. Attaché Macron na filmé. Babi aboya no benga badina na ba Belleville pour bimateke ba yo chai force. Te obenga bango kaka. Obenga ba aza ba tout on union fait la force. Boya ka to sangana. On équipe union fait la force. Comme équipe ne mo yango wana. Union fait la force. Union fait la force. Boya ka to sangana bo chaka point. Kasi yango na lingala ti. Ben vi pas poster muninga ka affiche pa ma comité. Te za ngo problème te baza bango ensemble. Baza ensemble. Mais baza bango ensemble. Moralement, mais il va céder ba fan n'est pas naïf. Ah, peut ça. Bandeni. Bunda. Fabi bota bo soutenir. Encore benda lo banika na se. Voilà ba boni. Te. Apunda ka ba fan naïf. Ya négisha ki angoti. Bon katata lo ba bonga ba ka pona sila. Abe petit na belle petit. Ande za boto aka to bika ke sila na Belleville sili. Belleville peut soit de l'émission na ye, to bika mulongo pe izala. Oh, on va pas nier. Oh, troisième azate. Troisième azate. Oh, moko Belleville pour le casser l'émission na to zaka boui, l'émission ke zongi. Troisième azate. Pas ko zala erozo temps pour troisième azala. Le blanc Gabriel Bifo le ba qui c'est Marcas mais oh faut bon mamutu. Malika, vous pas le cabo. Oui. Quand on va venir internet on a muké. Matila mutu fait tanga. Mais toi ba tu fais là. Mais toi koye. Après Gabriel bi âge peso kende. Âge ouais ba qui c'est Marcas boy. O kufa no. Na misuna njoto ya olemba avant. Pour une condition mo ba pese ko le lembiso na misuna njoto. Ya gababi abanola na ka fali pour fali abwa ka Balika ta ko zo presque la suka. Babi David abi ba billet na biso Belleville et Touli. Ba on so batté. Kayeza millionnaire somba. A prouvé biso kayeza millionnaire asumba billet na nyoso. Apa katikati ngo okota te. Bonne réponse hein. Sabotant au scope bien faisant. To plus ba bio etikali. Après ils ont abina katikati ngo okota te. Bon ça piaka. Oso ça spectacle wapi? Na showbiz bazaka. Na showbiz. Asa spectacle wapi? Na producteur nini na batu nini? Non, yé on sera mais dans les productions na ezani. Ya zo bundela ka Bellard. Te ya bunda Bellard te. At mutu na muta bunda bitumba na. Ba film na Belleville zo tama yo zo tama. Mais yo posa chaîne YouTube. Yo posa chaîne Hôtel millionnaire Mabé. Hôtel Davina Apua Mabé. Hôtel Actualisation Mabé. Hôtel to éviter te tikali muke hôtel biso dépression TV Mabé. Yo posa chaîne. Yo so na mutu fo so na babilo na on be le man out. Yo ba vi na wezabi. Yo so na famille bota. O so na famille bota ndeni. Yo ba fani no comme na banane. Famille bota yimo bima yo swana. Yimo ka bima yo swana. Balala pesika mona bambeto kuna na kisanga ne ba kena mtoto wa toto. So na mtoto wa mtoto wa mama. Mtoto wa mama. Yo bakendeka kuna na jele mikuna mona mama sazobina mama. Bato musoni. Wana yepa yantuka mama. Oh biso to sakate. Yo salaka. Na ko tumba pio dinde na ko epise. Na ko pise. Moi biso to taka na musika. Nzambe. Yo kenda ko deli ko ngulu ti. Ngulu Nicolas ngombe babo zwa ngombe kabwe provision 100 kg nakaba pe ukaba wapi tuna wanoka kala ngam takabia ngi zaka fani katalia na piso bamboto na landa kuna tipesi fani zaka kuna na Marianne c'est na bossa na rande Malika na pesa batu nyonso ba bien ngaba omoni ngele biloko sile ko so côté ope toilette so 10 fois na zaka na la mandunda ngombe dala ba pondo ngombe madesu wana nani
les qui n'ont pas la commune. Osé. Osé. Azo sepela. Mais Marquis, ça m'a bien. Non. Marquis, oui, Marquis. Marquis, non. Comédien Marquis, soit dans le Canada, et Pembe. Abini. Il n'y a pas lié à comédien. Marquis a lié à comédien, il y a Sundo la qui. Il y a 12. Il y a des personnes qui ont un spectacle au Canada, à Tine qui affiche. Et ça dit, oh, mais il y a un Canada, parce que tu as affiche pour lui. Il y a solo. Il y a un spectacle au Canada. Camarade à robe rouge. Ah, allez, ça quoi? Marquis a boy. Ah, il y a un comédien au Canada. Ça, spectacle au Moko. Abe bongo. Aïe ba comédien au Canada te. Marquis pas à esprit. Yo moi me pembe belé bolo comme délé. Marquis de killer. Ah bon bah bé, a tu la statue. Na capture. Non moi ba statue de Marquis sont té. Na capture qui na l'action. Marquis malo ba bé. On ka se quoi ba ko ça. Na ba page na ki otourner pe na ki otalanga moko. Abia. Et bimi tient ba page. Marquis sa boy naï. Ya benga tine na affiche Canada j'arrive. Yo Marquis a commis un aïeux ba comédien ba ça. Et t'abonnes à la page news. N'abonne à Erona Makasi te chaîne kende. Ah, il y a alors l'année tout ça lié. Mais Marquis ça m'a bien. Te Marquis ça m'a bien. Faut bacha ya pour qui te retient c'est pas na moti. So ya reconnaître que balé quitter. Yaya aboya Jérémy pourquoi? Jérémy Salani. Dès tout le monde Jérémy les cassés ça fini mutu. C'est que l'homme aura semé le moissonnera. So boy koto yo na gauche na droite pe zali pe ba boya yo. So yo boy koto pe zali ba boya yo. C'est clair. Na moi ma bi wana te. Malika, un monde à Bakouk pour na billet itikali. La Belgique pour tout ça sold out. Ouais, les abakouk aussi ça va billet. On swamba na zo ba billet zo te kamato ndire ça spectacle. Bossi ça va billet to comme des on a 90% va billet. 10% on a bossi ça va billet comme ça et rosunga biso penza pona. Et puis concert exact en juin. Bota la carte que pour concert en juin, bosum ba billet déjà toko ta déjà les banni sont complets. C'est très important vraiment donc et concert spectacle hein. Un spectacle là concert ça événement. C'est ça événement ka mi balé ka spectacle na concert. Parce que la musicien. La musicien bele ba koka ba pour beta ba salle wana te. Donc ça ka. On a vu biso la concert ta yembi ça ba kit. Yo saka na mais si la salle en plein. Bota to saki déjà plein, to saki complet na France. Yé swamba na ko lo bati poani. Ah. O ba billet toli. Bo ba mi swamba. Mot de la fin, ba dédicace to kabwana. Ba dédicace na ngai en tout cas merci na batu so bolinganga Malika Mania moi aussi je vous aime beaucoup. Bo s'abonner na ba chaîne YouTube na biso, bo partager, bo liker. Toujours Licolo, toujours Nathan, Charlie Boutique Luxury. Ah, joyeux anniversaire na yo mon boss quoi depuis Istanbul, ba papa bolinga kolata ba chemise à kitoko. Bolinga kolata propre, ba veste à très bonne qualité, ba maman bolinga kolata ba robe, ya ba cérémonie, ba grande dame, ba maman pasteur, ba sœur en Christ. Hein, Charlie Boutique Luxury et Zawana, toujours Licolo, toujours Nathan. T'es salé depuis Istanbul, profite bien. Aujourd'hui c'est un jour vraiment, en tout cas Malika Mania t'aime beaucoup. Mon boss c'est Charlie Boutique. En tout cas, Bambo Tenon, parce que vous allez joyeux anniversaire na Yopé. En tout cas, merci Naba na Istanbul Nyoso. Merci na maman Mireille Vemba Mandanga depuis Cape Town. En tout cas, merci beaucoup na Binones Bolinganga na que vous êtes belé. Vous êtes belé. En tout cas, na Linga Bino Mingi. Donc voilà, je vous porte au cœur. Merci beaucoup Malika Mania. Na tani solo moya gaberobi. Madulu on bino bozolo baka Madulu ma somela pesi la mutuka à l'époque. Cherokee.
Na bien. So bongo bangali kama madilo. To chaka ani aussi lo bimana madilo. Na tengelo ba fi combien? N'importe quoi ba comédien ba ba musicien. Ba musicien bazanga tina. Tala N'importe quoi na. Quand on va sa clip malewa. Théâtre wa malewa, wana ba kina son na sambati. Oui ba pour wana combien ba kina ba musicien. On n'est pas qu'on ba musicien ba uzaba musicien na madilo. Tala Yongo bisanga mutoko ya na biso mususu wana. O baloba na te na sila. N'importe quoi na ma collègue na ye wa kenda poto lelo. Ye pe collègue na pas comme bipolaire boy. Azape ne kira ba ya na ba robe. Ba on nyonso. Oui bien. Ouais, na yebi très bien. Comment on est banana Z. Moi yeso ba na komone banda pe na B. Yes. Yes. Yes ko ya na biso mundu sko benga kae na komone penda ya ndako. Na komone ya ndako. Banda pe na B. Kasi po ezaka bongo. Bébé ne ya so. So yebisanga n'époque wana. Azaka ndeni na kisasa. N'époque wana. Na madilu. Nande pas d'ailleurs. C'est na préféré na madilu n'époque wana. Mais tu condamné tu juger parce que l'amour babani. L'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge, bolingo zaï pe pona mbongo te. Vous comprenez? Depuis nous bisaka madilu. Mukoka to sa ba papi bobi ato kanisa motuté. To tanga ba koma mibale ba comédien nyusu ba bima bima bango. Oui. Bele ku bo se pena bango te. Non, Joël, non dingo mingi mikolo yo Ndoye mbali na ngai. Joël. Zoao. Joël Fataki bisous. Ozanani. Nani. Bati mozanani, je vous salue. Irene Kidia Fouka, na peso pembote. Na peso mbote na linga ke mingi Irene Kidia. Na linga ke vraiment mingi, surtout na film ya Moscovite ne place na manda linga yi. Na tanga ke poto mona na lisute. En tout cas na linga ke non seulement pour azara pour na leki ya mams, mais na linga ke mingi. Ah ok. Bien, c'est par ici que nous mettons un point final. C'était Malika Mania. Talara faito zoaï, talara ne monsieur Zagito Kombo. Bon c'est pile ça biso botala ngwebele, bo partager, bo liker et ça très bien. Mais il y a un biso kala ya mundu azara pe moto le ba odia madru mapenza. L'idée sous kakol. L'idée sous Eh. Ya liami. Alemi makasi. Ah ouais. Na préféré na kasi na madilu malem ni na théâtre té. Abimane banda boya bêtise. Merci. Bye bye. Yes.